RDC tozali koremercie bino mingi bayebongisana kolanda émission na biso ya www.zoommail.com topesi bino mbote po ete bozali koporte toujours confiance na émission na bino oyo bomisana kolanda lelo tobombeli bino basango oyo bokolanda na mokolo ya lelo ebongi na bino ete bozala kaka bisika bovandi boyoka nini oyo tobombeli bino po ete biso tozali site oyo tozali kozwa bainformation na source mpona koinforme bino mpe tozwaka partout po ya moto te mpe tokoyebisa bino bamakambo ndenge ezali komikana na ndenge ya verité yango ete tosengi na bino oyo bozali koporte confiance na bino na www.zoommail.com bozala kaka bisika bovandi nde na moma oyo bokozwa basango na bino bozali kozela bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomel 1000 bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tozali na basango oyo tokolobela bino na banzi ete mikolo elekaki boyokaka ndenge nini topesaka sango na oyo etali association oyo esilaki kosalama kuna na France na ba jeune congolais oyo bayaki komona ete ba idéologie oyo ba combattant bayaki na yango na poto baye komona ete wana ezalaki kolekisa tangu pe bomalere pe bayaki kotala balobi ete bango bakoki kotikala kaka na kati na ignorance boye te nde bayaki kosolola pe bayaki kotala ete balobi Kongo mboka na biso ezali mboka oyo ezwi ba blessure ya mingi ebongi malamu ete basala makasi po ete bakontribue po ete bapesa implice na mboka na bango po ete mikolo oyo bango basi baye awa na kati na mboka ya bamindele to na poto basali bambula pe mayele oyo basili kozwa awa balobi ete ebongi malamu bango pe bakende kopesa implice na bango na kuna na mboka olie ya kotikala kaka na kati na ba distraction na ba masolo ezanga tina o bapesaka mutu boye 200 millions o basalaka boye o basalaki boye o tokobeta bango o boye balobi ete wana nyonso tu ezali ba distraction ezanga tina pe balobaki ete bango bazali komona ete ba masolo mingi ezali kobetama awa na niveau ya Europe bato mingi bazali kolalisa bato pongi pe ndeko moko tango akendeki na Kinshasa kokoma ekomaki ye kuna ndeko wana asutuki bandeko ndeko wana asutuki alobi ete aye kosala comparaison tango ya Mobutu na tango ya Joseph Kabila aye komona ete mboka na biso ebandi kozwa mwa elongi ya sika malgré situation oyo président na biso Joseph Kabila ayeki kokutela mboka na biso ndenge ezalaki ndeko mobali wana alobi ete na ndenge aye komona kuna akendeki komona kuna na Congo vraiment alobi ete non bamakambo oyo ya bakombata tozali koyoka awa ezali ya kolalisa pongi alobi ete soki biso bakongole tozali mayele ebongi malamu tango yango ya kopesa na maboko po ete tokende kopesa pe implice na mboka po ete mboka ekende liboso pende kona alobi ete tokeba na ba discours ya kolalisa po ete moto moko te jamais akoya koloba na biso ete akobongisa na biso Kongo na mokolo moko to na mokolo mibale pe akosilisa bapasi nyonso ya Kongo na mokolo moko wana nyonso ezali lokuta pe bandeko babolingo ngai mama Rosalie na minito nazali koyebisa bino na tango bakongole mosusu bazali koloba ete Papa Etienne Tshisekedi nde azali solution po na mboka na biso esalaka ngai mawa pe posa ya kolela po ete nalobaka ete tango bakongole bazali koloba boye bayebi deja mbula nini oyo Papa Etienne Tshisekedi akomi nango pe bayebi ete Papa Etienne Tshisekedi akomi na mikolo oyo ete ya kotanga oyo ete tango mosusu toswete yango te tango mosusu akozala na biso lisusu bambula mingi te tango tozali koloba kaka ete espoir na biso na Papa Etienne Tshisekedi na Papa Etienne Tshisekedi ebongo mokolo Papa Etienne Tshisekedi akozala te toloba pe ete lokola espoir wana totiaki yango likolo ya Papa Etienne Tshisekedi donc espoir wana pe kokufa mokolo ye ya kokota na se ya mabele mpona koyeba eloko nini oyo bato bazali koloba pe bazali kokanisa bandeko tango bino moko bozali komona ete Papa Etienne Tshisekedi bazali bato babanda politique kala tala lelo bakomi kokende na suka
est-ce que bino ba congolais na makanisi na bino mpe na moto na bino bozali kokanisa te ke ebongi malamu bato lokola bapapa Etienne Tshisekedi wana soki mpenza bayebi politike ya mboka mpona nini bakoloba mpe baforme bajeune te oyo bazali na mboka kopesa bango kolakisa bango ndenge nini politike ya mboka ekoki kotambola bango balingi kaka bango bandeko bomoni te ke tozali kosala erreur parce que politike ya mboka ntango toyebi ete bato oyo basi basalaka avant tomonaka yango meme na poto awa okomona ete bato oyo basi basalelaka mboka avant ntango bamoni ete bakomi koprepare bajeune me biso epa na biso na Congo ezalaka te epa na biso motema lokoso moto alingi kaka akende tina lilita tina suka sa meme atikala ta kolakisa na bato mosusu ndenge nini politiki ya mboka azali kobanga ete po ete bajeune baya kozwa relève bandeko lelo oyo bajeune ya France oyo toyebisaki bino oyo basalaki association na bango ezalaki na kombo ya association des ressortissants congolais de soutien des idées de Joseph Kabila Kabange lelo oyo représentant na bango moko atindeli biso babilili pe message na ye azali kopase yango surtout mpona koyebisa na bakongolais oyo mingi bazali kolala pongi oyo mingi bavandi ya na poto pe bazali koyeba te eloko nini bakoki kosala mpona mboka na biso RDC pe mingi bazali ko rêve kaka likolo ya maloba ya bato okomona congolais mosusu azali koloba ete nasali 25 ans mais tala ndenge bazali kokosa ye lokola mwana moke yango wana représentant ya association des ressortissants congolais et de soutien des idées de Joseph Kabila asilaki kopesa makanisi na ye na kombo ya ndeko Richard Delarive ndeko Richard Delarive nde apesaki bargima na ye na oyo etali makambo etali mboka na biso RDC pe alobaki mingi bandeko babolingo ndeko wana atalisaki mpenza makanisi na ye oyo ezali kolakisa ete soki bandeko mingi balandi ide ya ndeko mobali oyo na banzi ete biso bakongolais tokopesa mpenza meme 3 plus na mboka na biso pe mboka ekokende liboso lelo bato mosusu bazali kosevante kaka ete soki botuni na Western Union bakoyebisa bino ndenge nini monta nini biso bakongolais oyo ya diaspora totindaki kuna na Congo monta nini tosalaki oui bandeko ezali malamu bozali kosevante mpona koloba ete biso tosalaki boye mpona Congo totindaki boye na ndenge bozali koloba ete bamilliard oyo basalaki budget nango ezali ebimisi bamilliard mais ezali malamu mais soki bozali bato mitu esalaka bino bato boye na poto a boye kozwa 1 plus oyo ete bamosusu komona 15 ans nasali 15 ans mosusu 20 ans mosusu 30 ans kaka kosevante na makambo ya ane bosali na poto na bambongo bozali kotinda na Western Union soki bozali bato ya mayele bokoloba ete me biso bakongolais toyokana tosala mwa association moko boye na ndenge tomesana kotinda bambongo mpe epesi bambongo ebele tokoki kosala mwa likambo moko boye na bambongo wana mpe tolobi nini toke kosala makambo ya minene na mboka na biso mpe na ntango ete biso badiaspora toyokani tokoki koyebisa na gouvernement bon biso badiaspora tolingi lisusu te sala bamakambo ya ndenge ete tofingaka bakonzi tosalaka babozoba me bopesa biso sikoyo maboko biso badiaspora tolingi kopesa implice na mboka okomona ntango mosusu gouvernement akoki kotalela biso makambo ya douane ndenge nini akoki kokitela biso bapri po ete biso tobanda kokotisa babiloko na parti ya mboka po ete biso nde tozali badiaspora oyo tokoki kosala quelque chose mais totikali yawa kaka kosevantaka na babozoba oyo biso badiaspora basalaki calcul mpo na nde mobimba totindaki boye okomona tata monene na mandefu ape baza kobeta mpe tolo mpo na bakalkile oyo Western Union asalaki bandeko omona mpe soki baobi bolandela malamu botala mpe moto ngo aza kobeta tolo ntango mosusu ane mobimba tikala kotinda na ye kaka komona mpe 20 euro ya pamba me alingi komikotisa na kati ya bato oyo batinda 20 milliard bambongo oyo ebelebele oyo bazali koloba soki bamilliard oyo bango moko ntango balobaka bamilliard wana baza mpe kobeta tolo bandeko yango wana bandeko tozali kofelicite ni mingi bandeko ya France oyo basilaki kozwa
ide ya malamu bamoni ete makambo oyo Joseph Kabila azali kosala na mboka balobi ete bango bazali kosoutenir yango pe balobi bakopesa ye maboko yango ete na ntango oyo nakoloba mingi te bandeko babolingo na ntango oyo nakotika kuna na régie batiela biso baimage ya ndeko mobali oyo na nkombo ya Richard de la Rive oyo asilaki kotinda image ya maloba oyo alobaki apesi maloba mpona bakombata mpe bakongole nyonso tu oyo bavandi ya na poto mpona kotalisa bango ndenge nini modele ya liti oyo biso tokoki kosalela liti ya te mpona kobeta bango liti ya kogangelaka bato te liti ya kobotola bato baliberté na bango te mpona maloba na bango me liti na ndenge ya malamu na ndenge ya kolakisa ete antuka soki totamboli na ndenge ya makanisi oyo ndeko Richard de la Rive apesi ekozala malamu tokomona ete mboka na biso wana soki tosimbani maboko tokosala likambo ya monene na kosenga kuna na régie batiela biso babilili s'il vous plaît. Alors bonjour monsieur Richard. Bonjour monsieur. Merci mingi na ndingi opesi mwatana pour que tu pose au moins mituna. Mais avant tout banda na ko préférer ou se présenter pa ya bato nyonso bakolanda biso. Donc toko banana nous se présenter pour na ba téléspectateurs na biso. Kombo na onini au salagani dans la vie et après tu continuer interview na biso. Ouais, merci beaucoup papa. Ngai kombo na ngai monsieur Richard de la Rive Mujanaï. Nazali congolais. Né à Kinshasa, le Kola Batnyo Sobaebi, vrai congolais parce que vrai congolais a eu à Kotosa, Bakonzambo, Kapako Lingabango, tu vas dans la poto, tu es bani bisonioso. Donc, Namboka Oya Poto, Nazali, chef d'entreprise. Il y a RDM Sécurité, et puis c'est un groupe quoi, pour nous commis holding, donc ils ont RDM Sécurité, RDM Colis pour le transport et livraison, et puis RDM Propriété et Nettoyage. Donc, ils ont un groupe RDM. Nous avons un homme d'affaires et puis attaché à la politique en Bokanabiso. Nous avons un mouvement où nous avons beaucoup de monde qui se présenter. Nous avons vraiment des responsables, papa, des mariés, tous les jeunes garçons, des jeunes filles qui sont dans le mouvement. Tous les locaux, tous les Congolais, souci Nabiso, idée nationale pour soutenir Bokanabiso. Si ma condamnation en Boka, plus précisément président Joseph Kabila. Moi j'ai la biographie nangai et puis je suis marié, j'ai des enfants et puis les restes est avec les temps. Merci beaucoup. Oui, merci pour la réponse nayo. Nayo qui parmi la réponse au Pesibiso que vous allez grouper où vous soutenez le gouvernement à place, gouvernement élu par le peuple congolais, le peuple souverain. Alors, nalingi na yeba objectif na bino ya groupe na bino projet nini bozana ngo pona ko soutenir le gouvernement RDC. Merci beaucoup. Au moni biso to vanda na poto bande ko na biso bazana Congo, il y a un gouvernement en place, tout un président Joseph Leraïs, tout un premier ministre, tout un bakonzi amboka na ba ville nyonso le club na ville à Kinshasa et puis partout, tout un membre du gouvernement. Tous les députés bazali élus par le peuple pour ça Moussala. Donc Congo ezali mboka munene ezaka Kinshasa te na ba province pe ba konzi ya mboka bazali ba gouvernement bazali puis ba nyuso bazali au sein de l'administration pe par-ci par-là. Alors biso ta tovazaki tout le monde a dit mambo koleka parce qu'on est intellectuel. Malgré tout va na poto to ba voyouté tout le monde le mouvement est comme koya ba premier ko koya belé sima. Ba bitumba ba agression ba trouble. Ba biso surtout mais tozali kokende wapi biso ba congolais oyo toza bato ya maye na mboka oyo nazwaki initiative na baninga na ngai tobali kolandela mouvement de près ba projet na bango banini totali batamusi mboka na 5 chantiers lokola baproposaki biso tant totali vraiment on était tous intéressés na projet ya gouvernement pe na misala na bango en tout cas pour nga monsieur Richard de la Rive Mujanaï nazali très intéressé na mouvement nyonso tozali en kati ya France. Et puis la place Moussou na Belgique peut tozali mais to bandis ko kobima ba TV to bandis ko bima sko devant public et puis beaucoup monde na biso toza ebelé mais ça un mouvement pour nous soutenir Congo. Nous sommes les amis du Congo.
tolingi violence te bitumba te kofinga te so babi ami du Congo ezali mutu nyonso oyo azali congolais oyo aza na souci ya Congo aza idée ya Congo aye na idée tokoyoka pe ye et puis tokoyeba nini tokoyanela pe tozwa pe projet na bona idée na bango biso penda en bref nous soutenons les raïs PPRD wanda tout ça clair c'est la démocratie mutu nyonso aza libre apona parti na ye ete na ye alingi aevre mpona bonne marche ya Congo. En tout cas, Congo est on a besoin de sa position mais à ça la mosala et puis il y a plein de projets autour de joie pour tout le temps ça misala biso tous intéressé dans le projet à gouvernement à Congo il y a chef de l'État dans la union so intéressé qui biso to yé na ba bien na biso ba yambi yango et on peut démarrer to continuer ba projet mususu ne quoi biso dans la poto bit ne se zali to éclaircir ba congolais o ba na poto ba ya pembe na biso so ko mo na gouvernement te biso za ba bio to za ba contact ezali to ko pesa ba malikoya ba contactaka biso so baza ba souci to ba idée pour na progresser ensemble pour na Congo na biso et mata et kende liboso to ni kozonga souci matin na ba distraction te ya ba meeting ya ngai kaka parti mon côté et comme démocratie yango biso penda toza ouvert to ko respecter ba ndeko dans opposition to respect mon tidiwa mais to sengi kaka so baza ba idée ba mema yango to travailler biso dans ce pour na gouvernement les raïs simanaï gouvernement mobimba Congo biso simana bango ouais zaki idée. Oui, merci mon mingi par Richard. Mais si quoi question mususu na yaki na ngo et landami ezali que position na bino ezali ndenge nini face ya ba combattant oyo groupe mususu oyo balingi ba poser PID na bango oyo balingi ke mutu nyonso il faut ka azala sima na bango soko ye na moi idée na yo différent ba luki ba betio donc position na bino ezali ndenge nini réponse nini boko pesa ba ndeko na biso wana oyo baza na position wana. Merci papa Nabana. Au moins na seki et puis c'est pour ça au Segaming. C'est nos frères, c'est nos amis. C'est des gens courageux. Baza ba initiative mais baebi ko mema yango tende nini ya kotambwisela. Baza makanisi parce que balingi Congo, ce sont des Congolais. Mais bah ouais bah tenir au temps bisango et bimis qu'on a image ya mabe le lot solina bah tout nyonso bah critique con mais bah bien comment kuluna bah bien comment bah voyou bah bien comment bah agresseur même au niveau Europe gouvernement commence à décision ni na France lui qui est toujours un problème mon en France au gouvernement sur Sarkozy bah téléménaka bah voyou bah con insécurité dans la France na Europe bah ou ka moyen bah aussi c'est sécurité kota totale la kati ya poto siko lelo bah ndeko na biso ba combien tu vas te rajouter insécurité na poto oh idée na bango au départ les qui a monté mais ndengi ba bimeni bato on va agresser bato on va beti bato on va intimider par la force que bolanda biso bon dima biso et pesi image ya mabe ya bango alors biso attaque ba intellectuel ba membre ya PPRD autres dans Europe ya diaspora parce que tous allez belé tu comprends qui bango tu comprendre. Tu comprends expliquer que non baza ba voyouté mais philosophie ba yela qui est qui m'a bé message est pas ça qui m'a bé alors biso tous on apprendre ouais c'est ce qu'au peuple aux alliés libres peuple congolais olingi ko soutenir les raïs Kabila pe mboka na Congo pour na 5 chantiers etambola yake pa na biso tozali to bani presque ma télévision oye to ko fungula ba porte to ko laksa yo to ko ba idée na yo. Et puis, dans le souk, on a volé, ça veut dire que le gouvernement a na poto. Pour na batu sou bazan na poto. Mais ban ngolo ba. Pourquoi ça au PC moi no li pa follow ba. Kabila ça na belé awa. Biso na ba prix batu ba volé ka ba TV ba koloba. Kabila soutenir batu belé ba passe ba problème sou bazan na poto. Mais batu ba ngolo ba ngote ba ka ba Kabila. Bande ko na biso ya ba combattant baza ba congolais. Ngana ko bela à haute voix. Ba boîte email les ali, ba contact de ceux ali. Baluka moyen kosolola autrement et l'autre télémeli bango violence agression parce que les loso beti mais ces gens en famille nae azana tata na ba mama za ba ndeko na belle famille et kokende musika yo baso beti gens ba moyen na TV beti gens que na beta qui likambo sinité au bomi gens likambo sinité et bon yo nemi no ebiete muto beto ebiete muto bomo ebiete. Au moins que tu as Congo, au lieu de développer, tu as un tango ya kala agression.
eloko bato bamama mingi na poto baboyi violence, batata mingi baboyi violence, bapeti na biso tout, bazulu, baniger, bapeti tout basimba poto, balingi violence te, tokomi na ntango ya dialogue kosolola. Tala ndenge mindele bamoyi na biso, bandeko so kombata bakomi mal vis-à-vis ya mindele, biso kinda ba réunion ya poto ya mindele, ba mesure ezoma sérieux pour ba combattant. Alors ngata ke congolais, na ngata mna ndeko nga combattant congolais, mundela beta ile to kangaye to ba bombi na prison to ba tinika na ba bote papier et au sala pasi parce que biso zali bato ya PPRD autolingi changement, PPRD a na changement na Congo. To na vraie démocratie. To na démocratie ya solo ya sérieux. O alingi ko travailler na gouvernement même aza na opposition, a na ba idée na ye to koyamba yango gouvernement zali partout. Gouvernement zaka na Kinshasa te. Lelo ba konza mboka balingi ti a na poto ba yoka biso. Et puis ba salir l'image ya diaspora. Lelo ebimi na Kinshasa ke ba nous les Européens, ba Parisiens ba mikili c'est to bengaka, ni ba bengaka biso to ça ba voyou, to komo mettre un musicien. To mettre ba petit na so ba Fali. Fali c'est un jeune frère qui se débrouille. Pourquoi tu remets ta petite Fali à Salinini? Un pauvre jeune qui se débrouille, un artiste. Pourquoi tu remets ta master Wera à Salinini? Pourquoi tu remets ta master à JB? Pourquoi tu remets ta Kofi, tu remets ta Wemba? Bah Salinini c'est des artistes. Mais mon quoi c'est une que ba oyembe la Kabila. Non! Tout le monde va donner l'idée bah ça va mis à gouvernement, bah mis à IMP, bah mis à Sarkozy. Tu vas dans la poto. On est dans un échappatoire, ils ont politique, en tout cas, ils ont vrai politicien, vrai Congolais, un changement. Ayebinenga ozwa batu ya gouvernement, ayebinenga couper sa voix même dans les médias, boyer dans la télévision, dans l'internet, ba pesi ba idée na bango, tous on a besoin de projet, tout travailler ensemble, c'est le Congo. To ngi to bunda to kende liboso, tous on a sous simaté. To ngi to développer parce que papa a son bout à sur 32 ans. Ah bande côté la vérité, il y avait pas la démocratie au Congo. To koliso na kin. Mobutu ko tangi Mobutu même na ndenge ya malamu na kin. Okobanga ba okanga yo. Il y avait des sérétés. Batu komi ba kufa na Congo pendant Mobutu. Mais on doit bosser na lelo. Lelo to chance nzamba sali grâce Joseph Kabila en place les raïs. Tout développé et comme ba problème et comme une poto agression ba ndeko nanga ba congolais na niveau ya agression na kolobela batu nyonso ba telemi. Oya zana agresseur à batu atika na parce que to eba na poto. To ebani bien ah ils ont internet ordinateur ba il passe aux alarmes mutu ba GG bazali ba RG zali ba bilo ba organisme zali ya mondele o ba aux agresseurs to ba ndo joyeux yo to agresser mutu ba juyo mais to nito koma wanati mango agresser tel gouvernement Congo te parce que tout ça va agresser na Europe o ni za la kuluna akita Kinshasa akende ko agresser ba tu na Kinshasa aisa gouvernement je suis mécontent na boye mais na pototé na osenga na ba congolais tout na ba congolais ba mama ba tata ba ndeko oyo tout à la vrai congolais à la vie agression té oyo ni récite à Congo à la biso na PPRD derrière Joseph Kabila tous en temps ba élection tout peut ça ba idée ba projet oyo ni agression merci à continuer mais na ko souligner point moko na miki po so ba ndeko mususu ya ba combattant so ko te ba mususu ba za ba voyouté il y a des intellectuels parmi eux mais ba o même mouvement on a ndenge ya mabe neti mbapsu to mone ba ba agresser ba toujours ba concert lobi na ngwa za sous combattant mais au lieu ça il va agresser to ba combattant ba to ba komi la beti mutu aibelo comme to botu portable beti mutu a violer Tchembeli a dit je suis combattant mais où allons-nous hein papa totalement ba o la ba viol les na est oui qui n'est pas concerné biso tout ça touché c'est nos mamans c'est nos sœurs c'est nos familles. Sauf si nous parmi biso sur na PPRD to perdre ma famille sur na est ba to croire que il y a des preuves nga personnellement na perdre pe mutu na est papa état de guerre tant les alliés mungu na kota trouble les ala désordre les alaka mais gouvernement a télémi yango gouvernement a télémi ezali ba état poto kolanda malembe avec aide ya oni ba to ba kozala suivi ba kozala poursuivi ba kosamba ba passer na bar ba kozala juger auto violent ki mutu loi ko kangaye auto bomaki mutu loi ko kangaye Joseph Kabila vandi pamba te bandeko mais Congo eza munene ba doit comprendre été après ces 5 chantiers en général na 5 chantiers na mamba est ezali vous croyez qu'Alali maman Olive madame ya président Joseph Kabila aussi ba violer ba maman netié ba ninga na ebasi maman sepelité musala eza osala mais ba toza na besoin ya presser lelo papa
Mobutu tovai Mobutu 32 ans eloni tozwi batongi nini directement mpona bango Kabila donc viol esili kanga mutu 5 chantier esili non papa toza koya yango na esi bakongo baza na poto diaspora mouvement ya bino yango oyo nga serviteur na bino ngai oyo toza ebele na Europe toali siko kobima mpona bonne marche ya Congo bobanga na bino te na Kinshasa baokanga mutu moko te na aéroport oyo pauti poto eza masolo ya lukuta Air France ekendaka mikolo nyonso babrise Air ekendaka bakokanga congolais moko te pauti Kinshasa non oyo ezali mouvement eyaki bato baobeta bato bayebani bato bakoagrese bato bayebani mutu na mutu akofuta moto azala lifuta eloko asali ntango yobetaki ndeko moko mbata to tieke mbeli okofuta ezali gouvernement Kinshasa te eza nga te eza biso bacongolais te mais ezali l'état ya mondele akosala mosala na ye donc baneso bacombattants c'est nos frères c'est des gens courageux balingi Congo mais message yango eza kopase mabe yango na esi bango mes chers combattants biso pe bandeko na mino toza kota pouvoir tozali bato ape perde bino boza pe na opposition bozali bosolola bochanger façon ya kopesa message na bino bato oyo bokomisa lelo bavoyi na balabala bakoki koagrese bato boyebisa bango ke philosophie na bino eza ya koagrese bato te biso tobiki boza bavoyi te mais ebimi boza bavoyi parce que oyo bato baomona ye kosalama baagression ya baconcert baagression na bajournaliste baagression ya bamembre ya gouvernement soki moto aye koto ata mission moko diplomatique boagrese bato bakoagrese bango démocratie ezali agression te to respecter démocratie ezali parole liberté donc totika agression bo revoir ressources na bino soki oza na leader bobimisa ye leader na bino gouvernement mboka ekoyamba ye Tshisekedi c'est un leader papa Tshisekedi bayamba kaza na Kinshasa librement il y a d'autres leaders d'opposition qui sont à Kinshasa papa mais pourquoi pas ya bino bobimisa bango baya basolola et puis boboma moto wana ya koagrese parce que ekokende musika mingi bakoperdre bavi na bango bandeko soki babeti ndeko na yo na ndimi tokotika etikala avi toza na baya babotani awa bakoli awa so amoni obete tata na ye akotika te biso na mpona violence te bandeko toza na mboka oyo liwe ezalaka pembeni totika baagrimance tokosala donc bacombattant mpo na ngai nayebi ke bozali bacourage boza bacongolais boluka façon mosusu ya kosolola ya komene politique na bino toza na awa toza na IMP ezali PS ezali Front National ezali baparti eza ebele na France non namona bakomi koagrese bato ya parti mosusu te monyoso asala ya réunion nini librement leader nango aleka na télévision alobi ne librement marche eza mabe te même na poto esalamaka mais agression botika nanu bapauvre oyo bandeko nyonso bamaster oyo bawere bajbp baevre balisa bana na bango bamopa okofi olomide bapapa wemba bawazekwa balisa bana bona bato baza nsima na bango baza na bafamille botika bajeune na biso bamilisien bafali bafere baevre basoleil wanga bamasa mosuku badeo brondo baevre parce que ezali arme terepataka pays toza na soni mambo elekei na stade bandeko ntango baétranger bakoki so baquestion tozangi mambo korépondre mais pourquoi ça tant pour expliquer parce qu'ils sont contre les gouvernements mais à quoi sert ça d'agresser les autres c'est la honte tout va pour expliquer mindélité donc vous avez une première question à répondre à qui à moi. Oui, merci papa. Ishana qui répondre un peu moins dans la question que je a posée. Et ça par rapport à la viol et à Est, qui position na yo. C'est vraiment dommage. Bah image où tu as que Zozo Takuna ezali vraiment pour na honneur à biso ya Congolais. Mais na qui répondre en gros que il fait partie 5 châtiers président de la République. Puis ils ont préoccupation au gouvernement congolais. Na occupé position na par rapport à combattants. Et quand il y a une question sur l'Elandi, ils allaient par rapport à l'élection. Point de vue, est-ce que réellement, vous assurez que le gouvernement a biso ya Congo, a une volonté vraiment pour que l'élection soit en novembre, ou bien signe que vraiment on avance vers les reports, il y a une position par rapport à ça. Merci papa. Ce qui n'a avant de répondre à la question élection, qui m'a envoyé la viol à Est, dans les cas qui ont l'écolo, n'a souligné, n'est-ce pas, Congolais, peuple congolais, ba maman na biso, bino ba maman bota biso, n'a zali chrétien, catholique, moi na maman Marie, Sainte Vierge, boy ba maman respect biso ba maman Marie, topé ça nous ba maman. Oyo nyonso le kana Est,
toza penda touché eza pasi bandeko so moto akosi yo ke gouvernement azali d'accord aza kose réjouir na pasi ya este ya baviole ya bamama non c'est archi faux ezali penda nde gouvernement atelemeli nde yango makasi bokomona un jour bato bakobima oyo to aviolaki oyo aza vivant bokomona ye akosambisama ezali penda pasi tokolela na point na po tolingi esila tobi eza frontière omona est ya Congo eza frontière bapays tout frontalier bapremier ezalaka même na Europe totanga histoire ya Europe toyebi yango boyebi bapays so bafrontière bapremier ezalaka mais mpe ekokota en tout cas les raïs atelemi na mamembre nyonso ya gouvernement bandeko moto akosa bino te mpe ekokota et puis na répondre sur na Bokechu très cher Bokechu oza mwana quartier Ngwaka ngai aza mwana quartier Ngwaka wandeko na ngai c'est bien de la Congo merci beaucoup aux artistes aux petits positions na yo c'est bien aux clair quoi aux hypocrites aux position na yo il y a opposition biso dans position na so mususu merci de la maman est mais Bokechu message na web sayo ki ekosi la natine dans message yo gouvernement atelemi yango yo le baki 8 millions de morts 10 millions de morts Bokechu les longs dimi sous ba ma Congolais en France moko na Belgique moko na Londres mais eo baki samati yo le baki 10 millions de morts 8 millions de morts autant à chiffre Bokechu mais yebisa bato ba ko la violence batika parce que violence en genre de violence en genre de la mort tant que to pekisi violence na est to ngi la paix ba combattre ba tini sur violence monsieur bani na poto très cher Bokechu naza mwana quartier Ngwaka na yebi famille na yo na yebi famille nyonso yo yebi famille na nga na lingi place aux ali sola bandeko ba ça la violence na façon musu pas te bruit est de violence viol o pesaka violence musu pas de bosala sola na bango to lingi mobulute bo s'opposer autrement to koyamba bino to koyoka bino weza ki point on a ngana sisa ya mamba viol ya est na kotisko na point oyo papa tunanga pona makambo ya ba élection alors premièrement élection ezali libre et démocratique côté on a mutabangati oyo à se sentir capable ya opesa candidature na ye bakonza mboka bazali azwa contact na bango ba enrôlement banini à se porter garant mibeko ezali o basing 1 euro pesa pour mes alité aux la société civile élection ezali aux la parti politique élection ezali yo moto koyeba que soit niveau provincial na niveau ya ba député niveau tout bolingi bo préparer même la présidence candidat et soit PPR des Ali Joseph Kabila le président élu na opposition na moni na IDPS Tshisekedi Papa Etienne il est là a ça va tourner na ye a autant na Kinshasa partenaire au mona a ça va campagne na ye na moni ba messe mususu pe bazali ba candidat bazali pour mes alités ba candidat bazali ebelé parce que Congo za ya mutu mon côté Congo za na mo munene kwa ngoza candidat za même na groupe de combattants c'est lui qui se sent capable là la soit député soit président de la République bon va préparer bon ça la plus ba réunion ya préparer ba élection qui ba réunion ya ko déranger batu ko menacer batu ko beta batu wa ezenge na ngai ni na niveau élection en tout cas élection ezali ni chobi qui est-ce que ekoza reporter te wana ezangati mezeli kambu ya gouvernement kovanda na bande ko opposition bango bakotala totikali na 2 mois to 3 4 parce que ba novembre est-ce que baza capable ya ko passer message na Congo 4 coins ya Congo so baza capable biso za problème te opposant à Monique Azali prétendant na place ya présidence ce qui message n'est c'est qui na 4 coins Congo pour ça mais ceux va sentir que dans le bilan moyen comité ba comment na gouvernement en place ba mon parlementaire à place on va rejoindre décision parce que décision na gauche na moté mais ngana répondre que biso peut perdre Tozali Joseph Kabila les Raïs Azali candidat pour déjà président dans un candidat d'office et PPRD pour na batu mususu bon ba iba candidat ba ko pesa ngaza problème te mais ba élection ezali Congolais banga te tout na temps démocratie tout va na mobutu mona ba élection te zara vert vielombo yemba ya biso candidat mobutu CCC ko nana beta lombo na poto lombo beta ba conseil na poto azonga na ya bumaye ba opposant bazala pe na poto ti nana beta lombo ah mais tous to vivre ko bande kunanga tout le monde comme ça poto ni fulu là va pesa la position na ye ku tu tebe ba candidat mususu tu tebe ka mobutu tu ba mobutu ngati
mingi tolonga bamboka toyeka mobutu mais lelo kutu bakandi bakomi lelo tomoni vie Tshisekedi aosala mpe batourne na ye banini c'est bien tomonani finaliste mosusu azali na présidence Jean-Pierre Bemba asala baélection na ye c'est bien c'est la démocratie mais pourquoi sikoyo tolingi toboma démocratie na Congo donc baélection ezali oyo ase prétendre azwa contact na Kinshasa azwa contact ata na biso mpe so mpo amoni moyen ozali na Kinshasa te biso tozali abi ngai aza nita opposition na ye azala candidat na place boyeboyeboye tomekotia ye maboko. Bon, merci papa, na uki répondre. Tozali na question mosusu ya reposer par rapport à la place sociale pour la RDC. Ilakisi nini elingi koloba nini? Bon, merci na motuna. Papa, plan social na biso au paper gaza pour préparer ezali plan moko monene. Yango batu tant ba lever les 5 chantiers ba tando comprendre 5 chantiers te. Ba kana 5 chantiers ngo soit chantier otongaka ndako ba tumba bomsinzela. Non. 5 chantiers za mabebele. Congo est riche. Congo est riche. Ba Belge ba vendre 80 ans. Mais ba si kotonga Congo te. Ba si ça peut l'autre côté, tozwa lipanda. Maintenant les raïs habillent 5 chantiers, ba msu bazwe comme na ndenge moko boye. Tantôt ba plan social ya gouvernement ezali eza penda ya solo parce que si on attend na solo ba membre du gouvernement en tout cas na moni ba idée na bango intéressé ngai pe biso nyonso on tenga te sa peuple. Bandeko, au moni Congo bo na lelo to pe sa raïs change. Bon mon apenda mon makambo poto et kokota. Ba tout pe ba dozo ba traitement pe msu pour faire parce que ça ba projet na dévoiler en coup na go dévoiler ba s'écrire mususu na plan social eza. Lelo projet gouvernement ezali ba ko mosunga ba mama mususu oyo ba ozo ba zemi tata za situation te à partir ba 6 mois ba de en charge pour le traitement ti ba suivi papa et salamate to la vérité. Gouvernement ko projet belé au sunga batu. Ba retraité ba papa ba ko ba 70 ba sala raté. L'état comme ba idée abunda po papa ba projet zébélé pour le gouvernement ya biso. To pe sa chance. On moni ma élection et brusquement et comme biso ma belé. Plan social les alliés à Kosunga papa sont les seuls gouvernements soit Congo a mis 2 personnes en prison na poto boze les koga ba pour les canter va témoigner ba konti prison na poto pa bozo ba sala ba congolais mamka ba sala na pour nous en vie na mais comment qui grave mais c'est ceux qui membres du gouvernement na soutien gouvernement ko na biso ba ya awa pe tomba avocat zate mbongo ezate papa sona ba le lobo ki gouvernement c'est bon pour avocat ba soutenir ba ba bimisa bango on dit maté congolais on dit mana été mais bokanga data lelo na Nicolas Koya bo mo ba to le kan TV va témoigner ndeko mo na poto azali na bembe pa na bango ndeka na poto to vivra pas space la nango partout sona ceux qui étant waleli à mon avis mutu mo gouvernement na poto awa ba sunge bembe pa na bango na kombo na ye mais ba ebite ko gouvernement ta sala mo mavana na poto za mikiliste alata ka kitoko alia kabia kama mutu ka kitoko gouvernement te sungi bango. Nous sommes à la place sociale à Mboka. L'État comme préparé ma bébé. Il y a ma famille, ils arrivent à un niveau assez. Ma papa me soit salami na Mboka, ba ancien fonctionnaire. Ba doit ça ba misala on entra kabilo à l'État. O ba comme ma papa me colle l'État ça ba projet pour de soutenir bango mensuellement à soutenir bango ba santé na bango. Ba maman zé ba fille mi ba so ba zé na tisha ba jeune belé. Ba mona ba tu ba o kamba ba hôpital na ba kin. L'État comme na ba projet avec maman Olive. Maman Olive va ba projet à soutenir ba jeune fille wana. O ba fille mère ba obota mobala monanité jeune garçon atizé makimi ba moni ke baza ba congolais baza futur avenir l'état za ba projet belé au bonsa ba école ba hôpitaux kolinga classe zo maninga ezalaki l'état za ba projet au pesa ba kaé le quoi so d'autant na katoso ba kaé mais pourquoi ngoni maleraïsté natali ba opposant ni ba pesa ba candidature na za ba projet papa na dévoiler ba secrétaire ba ozwango on comprend papa ngana lobi lelo beaucoup moins attendons kaba émission to tsa ba bloc na biso ba net za ba contacter biso so oza problème banda lelo na poto oza problème au contacter biso oza solution donc na suki la parce que ngo musika te pour les ba koyiba papa nga ba salika moko to na loba makambi ba élection na été ce motu na ngo we pa na osima me pour na ba papa so ba Tshisekedi de ba opposant mususu na ba problème ko ba pona ba ngo na été na lo bateau et puis si na ko na mo lo alors congolais peuple congolais ngandeko na bino congolais
Richard Delarive. Nalobi na bino, Papa Etienne Tshisekedi azali congolais le kola batu nyonso. Papa Tshisekedi azali politicien le kola batu nyonso. Congo eza ya Papa Tshisekedi ye moko te. C'est papa oyo na respectaka mingi, aza papa na biso, ba papa oyo ba veki, ba tsali mingi pona Congo. Mais elo na sabino ba congolais banda to banana Mobutu, c'était toujours Tshisekedi opposant. Ti vieux Bouzaïe Tshisekedi azali. Tu es sous l'élo, place les raïs Tshisekedi. Ah banamai bande konanga, vous comprendre répéter. Est-ce que Congo moi zaka ya Tshisekedi? Congo zaka ya Tshisekedi? Vous comprenez moi mon sous-soutien. Pourquoi vous avez toujours ma sima? Tous ont chance, bah monsieur peut Congo a un talent et belé. Bah Congolais bah ça va intellectuel et bien na poto. Congo ça bah tout mon côté, tous une génération si qui continue un mouvement. Bah tu dois œuvrer, bah travailler pour n'amboka. Tout me quand ça va hypothèse mon sous-soutien comme il est local. Tshisekedi tout non. Azali n'a parti na IDPS. Mais vous tous vous êtes pas IDPS. Il y a plusieurs partis dans Congo. Mais comment vous pouvez savoir Tshisekedi? Vous pouvez être leader na bino, il y a des Congolais, monta ko sabinote, même ba Kinois, biso na poto tozan na biso derrière les raïs. Tozan belé. Vous comprendre pe ba Kinois na Kin, même ba Congo dans na Congo partout dans la province. Candidat na biso ezali Joseph Kabila les raïs. Tout me quand bossa ba papa muso ba sala pe trop na mboka, ba lié pe trop, to la pe vérité. Ba lié pe trop pour na Congo, mais bisala pe mona na ngote. Misale mona na pété, ba tika biso pe tranquille to tambisa Congo. Tosi pas Songwanda. Nana yi pangwanda te Kishasa. Nana yi pangwanda te atavaye na Mobutu. Bande onanga. Elo Mobutu atike biso leo na Congo. Mabulu, mboke kufi, kesa l'état zéro, vie kufi, mboke kufi, Congo la ko mutu anzela Congo na balabala. Buntuzo na suna tanga impère bande konangai. Est-ce que vous comprenez? Tu vas na impère mingi, tu vas bata impère na puto, mutabeta bata impère te. Tous ont besoin de babangote, c'est nos frères. Mais tout comme dans l'époque, mon sous-sous, tout change peu dans une page. Papa Mboutou a kenda le fait que je respecte. Azali président Nabiso, a dirigé Nabiso. Mais papa même Nabiso na libunga, totika la pays à souka dans le monde entier. Congolais comment humilié partout, Sony. Tous eu de chance, gouvernement Sika, génération Sika. Tout le monde travaille, tout changer, puis démocratie contre le Congo, on va Congolais, démocratie quotidien. Le bateau pour le bakofinga bande ko tovana pota mbule be to suna mutu ayo beta mutu mutu na poto nani asa beta mobutiste mo na poto sira mobutu mais vie baby ba otumba shebino ba oboma famille na bino ba okanga ba parents na yo ba oboma yo tina poto ba okata yo mutu bande ko nanga bo comprendre ko moi démocratie le peut combattre bini bo fingi kabila to mo finga pa to mo lo batina Kishasa bande ko nanga to se comprendre mon kete to bo sa hypothèse ba vie on a ba travailler trop. Ba vieux ba sali trop ba lié ba mbongo mboka ba tonga banda bongo za ba Belgique ba partout ba za vrai bande ko to pesa be chance na génération sika ba petit ba za balabala ba shege ba se retrouver ba petit na so za ba se retrouver ba leng na so ba se ba zemi na baba ka 3 ba na 4 ba se retrouver ba vivre ba Kinois ba Congolais ba za na kata RDC bobo sa non ba papa wana bobo sa ba vieux to pesa les raïs chance présent et jeune génération to vivre azamba projet kitoko aliminer violence tangi bitumba te so mutayi yo betayi azamba mutabo eboya ba petina so ba zulu ba niuje ko petina ngabo zaba na mikili mutamo no ba libunga te petina bozaja ba premier belena mundele kuta linga rabino te marque ba mona noka de bolata ka ba mona ba voyou mbila déranger rabino ba petina ngana balabala mbila déranger rabino botema na kwemba ye botema mituko ba tete no pe ba contrôler bino mituka ba petina ba ndeko nanga ba leki nanga bolingi nini ba omeme sur la violence on va desco beta ndeko congolais on va desco agresser ndeko congolais ah bondi mangote parce que mbila ko profiter siko pour les bosso ko ba raciste baba non o ekomi désordre insécurité ko ba okanga bino ba ko nyoko la bino mamboise belé boke ba muto avuka bino te mutata na libunga te bosa dina no ko sala boza ba na poto bosala ba bino kitoko bo animaka ba fête ba soirée ba concert na ndenge na bino bosala la vie na bino bolingo pona opinion politique na opona na yo mais mutacho na balabala ko agresser te OK ko agresser vieux na yo wana poza mutu kabila te o agresser ye poza mutu auti kina ye te
petit nanga ou agressé wera to jibe to kofi to bafali te oza na vie na yo pour les loso qui bakangi oza vie na yo mte kobeba ba petit nanga boza ja mal vivre vous avez mon ndela ngane binote to yebi to vanda la pototi to mona ba vona bo tambo ba ika passe bozalaka boke de parc des princes balanda rabino alors nous ko te suma kambu oyo bo soutenir Congo autrement na ba idée na boza ba idée kitoko ebele boza ba voyauté bo pesa ba idée na bino bo taba ndelo baza na kini ba shege bo mbatika la ka ba shege bon bati kalaka ba shege à vie so vous soutenir les raïs c'était na sunga ba on a balabala ba parents ba kufa bati kala bongo bota ba maman baza violer les raïs na plan moko ya la paix so vous soutenir les raïs c'était la paix contre en est ndenge nini ba maman bon boza la ka violer bo soutenir notre kabia ba maman bo pesa motema ngolo ba na kabia to pesa motema ya biso ba maman to ndimi to tio maboko sunga biso ba maman toza violer et si là ba maman so kabila sali yango te bozonga bolo kabila to pesa ki yo chance to pesa nyonso mosali yango te ba maman ekosila nzala ekosila na Congo wana message na pesa ba maman na ba shege na ba congolais tout pour la vie sur ko ba tiseki ba vie sur ba ngwana ba congolais boye ba mutu boko voter boye ba mutu boko voter pour l'avenir bolo ka bana bomba za to na pototi ba vanda na kweni na Paris ba vanda na kweni na Bruxelles to yebi pototi mais bino bovana na bakoni na Paris bovana na bakoni na Bruxelles donc vous comprendre bavana ma campagne biso vanda kuna te ba toye na poto bana bovana na quartier danze biso vana na quartier moté hein bande bonanga vous comprendre te boliba recoloniser biso toujours ba vie wana kala te vie je vous respecte mais tolingi binoté biso PPRD en marche na ba parti mususu pe za opposition bossa metongi ba jeune nouvelle génération bat mususu en place pour tout en samboka on a message na opesa na congolais tout à lingi Congo c'est le moment pour te regretter ça sous trop tard tozi torture à 32 ans tozi torture à 32 ans to pesa soit bien la chance mais to kokufa donc message na melangwana. Ok, bon, merci beaucoup, papa. Donc, oui, la première partie, je pense que ça m'a aboué, moi, message a aboué, qu'on continue tout au long, il y a année, tout comme on avait élection, voire plus. Donc, les autres sous qui merci beaucoup, papa Richard. Oui, papa, merci, mais il y a un moko. Na mona kinde konanga moko boy, ceux qui pasteur et frappasse na télévision. Ah, il va checker, malade. Baba kelinga maladi, comment tu as gouvernement? Très cher pasteur, Tobanga Nzambe. Tobanga Nzambe, totika ba aventure, botika ko manipuler peuple congolais. Congolais bo fungola miso. Omoni bande ko ba sa ba aventure, banga ko endormir bino. Très cher pasteur, soki bino za mosele ya Nzambe olanda ka Christ. Oza sauveur, Seigneur. Ouais, kela mo kilipe Congo, apesa Congo richesse. Tika botika ba aventure ko kosa batu. Na Congo ya gouvernement ko salir Congo ya gouvernement pe ya Kabila pour boluka pouvoir na bino ndenge musuto mbongo boluka vraiment so za passer tu peux pas quoi na satanisme on oza quoi na kindoki ba wakilo malade un vrai homme de Dieu do ba découvrir ba aventure botika ba aventure message na ngwana ba congolais na clôturer mutu nyonso azatika za politicien. Mais il y a des politiciens, des dirigeants, na peuple. La politique, c'est quoi? C'est un art de diriger une nation, un peuple. C'est ça, ils ont art politique. Dans le PPRD en Europe et Vandi. PPRD et Vanda et Vandi, ce que tu vas dire dans la télévision. Où ils ont s'opposé contre Bissot. Ils ont contact avec Bissot, tout ça, débat, conférence, tout ça, tout ça, idée, tout ça, côte, balanda. Même la télé, mais tolingi violence te. Tolingi violence te, botika pepe libre na poto, diaspora za libre, to kimaka bamboka tsere mobutu poto luka vie, to luka la paix. Boni démocratie on a poto mbobo mango. Botika bandeko libre na poto, basa la démocratie na bango. O alingi Kabila, alingi Kabila. O alingi Tshisekedi, alingi Tshisekedi. O alingi nani, alingi combattant, mais violence te. Et puis message na ici ba congolais bo kende Kinshasa ba ko déranger Djika mon côté na king. Moi na poto mon côté ba violer, moi na poto ba déranger, ba kangeni na aéroport ni na ba hôtel les ba mensonge. Les ba rumeur. Les pas dans sa personnalité mouvement na biso. Donc biso tozali, tout ça partout en Europe, tout ça en France té. Bon le monde a besoin ba émission dans les cas
topesa ba contact na biso boya ba idée na no boza nango boya ba projet na bino boya ba plan musu boza nango et comme pas ya gouvernement soki les raïs à salité on va ah Kabila les raïs to vota qui au salité mais topesa y voix topesa chance campagne bandi banda biso lelo to tenisco ba élection bandisco campagne bandi déjà biso niveau pour tout bandisco ko ça la campagne na biso donc bino ko ça paye bino mais tu dis que la biso aussi mal les raïs. Merci beaucoup à tous les Congolais. Bon, on est dans ma bêtise. Ouais, on n'a pas fini, on a dit que message pour finir. Mais tant qu'on finit, il y a pas mon la télévision et l'idée. Ce qu'on est la menace de mort, tout ça va état des droits. Ce qu'on finit là, tout ça va état des droits. Bah avocat bazali, bah juge bazali, bah cour et tribunal bazali ko landela yo tina suka, wale za suka ekomi kamna yo nanga ekomi ka ba congolais te ya Congote. Donc, beaucoup de choses, des remarques, beaucoup de idées, mais si on a un finga, non, menace de mort, ah, ndeko. Yo ta motenga musapi, musapi bezongi yo. Yeba ta motenga musapi. Toko bomayo, mais bat nanga ba monite. Ah, bakani Richard de la Rive na muto etel. Yo sko binemino yo ba mote. Donc, ils ont un mot tinate, toko ta babilo kwa, bobi ke 8 millions de morts, 10 millions de morts. To éviter de continuer comme ati 20 millions de morts. Ils ont ma bé, to luka la paix. Donc, na suki wana. Na respecta toujours bato bakufi pour na Congo pour la mémoire il y a batu nyonso bakufi pour na bolamu ya Congo que leurs âmes se reposent en paix au nom de Christ bandeko tout congolais qui sont en opposition tout na pouvoir pour bato fera pour na Congo auto kufi pour na Congo asa la Congo donc minimo ya wepe mpa nkolo Yesu biso totika ite ba kutonga Congo et puis vive les gouvernements vive les raïs Kabila Joseph vive tout le monde gouvernement ya Kinshasa. Monsieur André Kimbuta, Sungaba na Kinshasa ba sepela pour Kinshasa miroir ya Congo. Chaque gouverneur ici dans la province, Sungaba na mboka na yo Congo etambola misala etambola. To bandis ko misala, ou a un problème na ye, ata ya famille, ata idée à contacter biso et puis to ko tambisa misala. À la prochaine bourmon na mouvement Mbappé bandi konyoso. Merci beaucoup. Vive le Congo. Bandiko babolingo na banzi bino moko bouti kolanda. Maloba ya ndeko mobali oyo na kombo ya Richard de la Rive oyo azali na kati ya Association des ressortissants congolais de soutien des idées de Joseph Kabila Kabange bandeko oyo bazali ko soutenir ba idée ya Joseph Kabila Kabange bandeko babolingo bino moko bozali ko yoka ba idée pe bino moko boyoki ndenge nini ya uti koloba bandeko babolingo nazali ko senga na bino ebongi ete biso ba congolais to sangana tozala na ba idée ya boye talongola ba idée ya kolalisa bandeko lelo oyo meme na ba pasteur mosusu bakomi na bango na kati na lingomba ya bakombata un pasteur akomi kombata bandeko tolobaki yango malamu oyebi ndeko soki oyeki na poto awa tango mosusu na Kinshasa obandaki koreve tango kokoma na poto okokuta ete makambo nyonso tu ekopesa melayo okomona ete tango mosusu bato moko bakozala o bakobanda koya kotikela o bambongo na bandaku pe okozala moto moko riche ndenge ozalaki kokanisa kosomba bamapangu na Congo me komi yo awa na poto bandeko oye komona makambu na yo alors ndenge omoni makambu na yo pe ozali koyeba ndenge nini ya kosansortir te kotia kanda epai ya bakonzi ya Congo te ou bien epai ya président Joseph Kabila po ete ye te moto atindaki yo oyo na poto ezali molukano ndeko beta mutu sala mosala luka o apprendre tango mosusu okozwa mais soki ekomi ete kozanga na yo okomi kotia bakanda wana epai ya likolo ya Joseph Kabila Kabange ndeko ozali komi bendela kaka ba malchance pe okotikala kaka moto okozala stationné esika moko moke bayeba biso yoke ndeko tokei marche pona contre Joseph Kabila yo po okei ndeko yaka tokende kobeta batu moko bazali koloba kombo ya Joseph Kabila yo po okei ndeko yaka po ete ndeko okotikala kaka kiwelewele okotikala kiwelewele yango na tozali koloba ete mingi awa na poto bakosutuka okomona peza moto abandaki liti na yeko aza komona ete aza kokende suki ya pembe bandi kobota pe amoni ete abandi konuna pe Joseph Kabila azali kaka na kiti ya bokonzi wana nde mingi bakosutuka bakonzi na biso to ba opposant congolais mingi bazali kolinga kolalisa ba diaspora congolaise mingi pongi bandeko tozali koyebisa bino tango nyonso
papa Etienne Tshisekedi oyo azali kolalisa bino pongi po ete ayebi ba verite ya makambo ndenge nini ezali koleka mais awa azali koya koyebisa bino ba makambo mosusu kaka ye moko moto akendeki kosigner ba papier mpona kondima ete Joseph Kabila président de la République pe Joseph Kabila mwana mboka lelo akomi koya kolinga neti asala neti achange neti langage mais azali koyeba te ke lelo abimi comédien aventurier pe bato ba comprendre ye malamu balobi ete vie azali lisusu sérieux te bomoni na ntango ya Mobutu tokangelaki makambo ebele miso mpo nini po ete toyebaki ete lokola tozalaki na besoin te Mobutu akende kaka lokola papa Etienne Tshisekedi ntango abandaki koya tobandaki kondima kaka nyonso bandeki koyebisa biso me nzoka nde toyebaki te ete tozalaki kosoutenir moto oyo azalaki na ye kaka Mobutu ye moko me sanke tomiyeba manipule biso me bandeko ba bolingo lelo nzambe ayokeli biso mawa tobimi na kati na monoko ya nguma po ete tokosamaki tonyongwamaki na kati na babozoba tala lelo oyo nzambe aye kotalisa biso lolenge ya bato ndenge bazali bandeko ba bolingo eloko ezali kokamwisa biso lelo papa Etienne Tshisekedi azali kolinga kolakisa biso ete yende azali na bolingo ya mbemba mingi ke bolingo ya mboka po ete bandeko ba bolingo bamama oyo bafemme viole oyo bozali kolia bambongo na bango oyo bozali kosalela bakombo na bango bafortune awa na poto ete botindelaka bango mpe bakisi te bosalaka eloko te me bozali kopronosaka bakombo na bango bozali kozwa bambongo na baparti politike na bino mais tala papa Etienne Tshisekedi azali préféré kokende kotala Jean-Pierre Bemba oyo moto oyo baparticipa meme na makambo oyo ba viol oyo basala bato mabe kuna na Centrafrique na Équateur ndenge moko kaka makambo esalama na este mais préféré akende kotala Jean-Pierre Bemba po alobi nini ke azali ye moko azali kokende kokonsole ela ebongo bamama oyo bazali violé kuna na este oyo bozali kosalaka fortune na bakombo na bango kolobaka bakombo na bango bopesa meme banimero ya compte bato bazali kopesa bino bambongo me bolingi ata kosombela bamama wana ata banivakine te mpo na kotindela bango na este me bozali bato ya liboso ya kofungola minoko mpo na koloba ete les femmes violées kaka koutilize bakombo na bango na ndenge ya baintere na bino personnel tosi toyebi yango nyonso bosaleli bakombo ya bamama na bafortune me boyebaka ete ezali balibabe oyo kozala ete ntango mosusu ekolanda bino mpe bagénération na bakoko ya bakoko na bino po ete bamama oyo bazali komona pasi bino bozali kosalela bambongo na bango bozali kosala fortune awa na bakombo na bango bafemme violé mpe na bapage ya basite internet na bino bosilaka kochecha baimage na bango na banimero na bino ya compte bambongo ezali koya me ata nivakini ya pamba bosombela bango te ata koloba ete toke na ese kotala bamama wana bosalaka yango te me boyebaka ete nzambe mpe akotika bino te mpo balobaka ete kolela ya mwasi nzambe ayokaka yango na lombangu nyonso ndeko ntango bino bozali kosala bafortune na nkombo ya bafemme violé eke bambongo bozali kozwa me bolingi kosoutenir bango te ndeko ezali libabe wana eza likolo na bino tina génération ya bana na bino po ete oyo bozali kosala ezali bamakambo ndenge balobi ete soko tangi meme na bible nzambe intervenaka mingi na basi oyo bazali konyokwama ntango basi wana bazali kolela nzambe intervenaka makasi yango tolobi bandeko soki bomoni ete bato mingi lelo na poto bazali kosouffrir bomitungisa na bino te botala kaka origine ya makambo esika euti ndenge nini bazali kosala makambo ndenge nini bazali kolia bambongo ya bato ya bafemme violé mingi bazali kosalela yango fortune awa me balingi kopesa bamama wana ata aide moko te bandeko ba bolingo nakoyebisa na bino boyebaka yango ete biloko oyo baopposant congolais bazali kosala nzambe ya koconfondre bango papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba na banzi ete bandeko ba bolingo ba congolais pe ba congolaise na banzi bino moko bozali komona ndenge nini bandeko mosusu basili komona ete vision oyo bandeko bayelaki bato ya ndenge ete o ba combattant o biso tozali kolite pona Congo baye ko comprendre ete
wana nyonso tu ezalaki bamasolo ya nsima ndako mpe ezalaki na yango nde bambata. Lelo oyo bato mingi bakomi comprendre mpe balobi ete ebongi malamu tosangana tokende kopesa implis na mboka po ete biso ba diaspora congolaise tobundi mpe mingi na kati na bozoba, tolandi mpe bato oyo bazali komema biso na bozoba lelo oyo balingi lisusu te, mpe baye comprendre ete idéologie ya Joseph Kabila Kabange nde ezali idéologie ya malamu po ete bato mingi balobi ete babandaki koyokela kaka basango yango na mosika, me mingi oyo bakendeki na Congo bamoni kimona meso mpe ntango bayewa balobi bandeko babolingo bato oyo bamakambo balobaka bakosaka biso yango na bandeko eloko etindaki bango balobi ete bamonte association oyo na kombo ete association des ressortissants congolais de soutien des idées de Joseph Kabila Kabange. Yango association oyo bandeko na nsima ya mikolo nde bokomona ba réunion ndenge ekosalama ndenge nini bazali bamembre na bango bazali pe na bato bazali koparticipe kolanda bango na kati na réunion wana pe kosoutenir bango bokomona bango nyonso. Bandeko babolingo tozali koloba bango oyo ekomi ntango ete moto nyonso tu apesa implice na mboka oyo ezali su ntango ya badistraction te po ete bato bazali koya kodistraire biso bandeko bango nde kaka mutu babomelaki biso mboka pendant 32 ans. Bango nde kaka moto basali bamakambo ndenge na ndenge bandeko. Lelo oyo komona pe na baradio mosusu bazali koloba ete soki Ngwanda akoki kozala capable ya kozala président pe bapesi ba commentaire na bango balobi ke oui akoki kozala capable ya kozala président boye po ete azali mayele bandeko. Oyebi moto ya mayele ayebanaka na misala ayebanaka na maloba te. Bato bazali kokanisa ete mingi bazali kokanisa ete Ngwanda moto ya mayele po ete azali koloba français kitoko banini, mais botala bamakambo basali na mboka, botala ndenge babebisi mboka nde bato ya mayele nde bango wana lelo akoma kokosake basoldat lelo basoldat na biso tala ndenge bazalaki kofuta mabien te po nini bato oyo bakonzi na bango bazalaki likolo, me Ngwanda alingi azwa bato neti bazoba ntango aza koloba bakonzi na bango bazalaki likolo. Nani azalaki mokonzi ya basoldat nyonso na ntango ya Mobutu? Ezalaki ye te. Nani abandaki kontrole salaire ya basoldat nyonso? Ezalaki ye te. Lelo akomi kokosa ete alingi kopakola bato mosusu poto po abanda koloba ete bambongo ya basoldat bakonzi na bango wana nde babandaki kosala, me ye alingi kozwa bato, olingi kozwa bato neti banani? Yango na ntango nazali komona bato bazali koloba ete moto lokola Ngwanda kokamba mboka po ete azali mayele, bato wana bazali na quelque chose na motu na bango, bazali na maboma, bazaba maboma bandeko. Après avoir abomi mboka lelo bokomi kolinga koya kotalisa bato bolobaka ete moto ya mayele nde Ngwanda na babuzobo nyonso asali. Moto ya mayele akoki kotika region na ye etikala lokola zamba ondire ntango mokili bandaki sika. Mama Olive Lembe azali kokende na Equateur aza kokuta bakote mosusu azali kondima te. Et puis bato wana pe na poto bazali kolinga kotalisa bato politique ndenge ni bango ko changer Congo. Tala botika kolalisa bato pongi na babuzoba na bino. Okomona pe ba français baza koloba bazui pe ba air moko sérieux na ba émission na bango. Okomona mutu mususu azui pe a changer mungongo aza koloba penza po ete ba mona mutu moko ya malamu. Nzoka nde bato ya kopola. Bato babomi mboka na biso. Bato basali makambo ya bosoni lelo oyo bakomi koseka biso ba Congolais ezala libanda ya mboka a cause ya bato wana bayepe bavondeli biso na poto bakobimisa pe baterme mwana mboka bandeko botala ete sika ba Congolais baza bazoba bovandi na poto boyebi ndenge nini bokimaki na tangu ya Mobutu po ete pasi elekaki bino moko boyebi bandeko pasi tellement elekaki bokimi na mboka boye na bapoto. Et lelo kaka bato bokimaki tango baye kokimisa bango na Joseph na Laurent Désiré Kabila afdel ekimisi bango baye na poto. Allez bokomi isi bango ba camarade na bino boyo kaka pe mwa soni bino bokalisi soki bato na bazalaki na bokonzi ti lelo na Congo balingaki baye ba bino ba diaspora
bangwanda nyonso tu balingi bayeba bino ba diaspora yozo mona lelo ngwanda lingi kosala neti kolakisa na mokili ete ngwanda ndakomi malamu papa malamu bandeko ngai naza koyebisa bino botuna bato batanga na IEC à partir kaka ya 18h yo sala erreur leka na nsima ya IEC esika ndako ya ngwanda ezalaki yo banda koleka na makolo basoldat na bamona ou bien banda koleka kaka pembeni ya ndako na ye bandeko obebi na yo na ntango wana ngwanda azalaki na mawa ya peuple na ntango wana ngwanda ayebaki bato lelo lokola pasi ya mokili ebeti ye ngwanda alingi alakisa bato ke ye alingi azali nde moto ya malamu mpona bakongole bandeko vraiment ezali pasi mpe mawa yango wana tozali koyebisa bino na bandeko congolais ngai nazali kosenga na bino tozali kosoutenir tozali koféliciter bandeko oyo basalisi association des ressortissants congolais de soutien des idées de Joseph Kabila kuna na France tozali koféliciter bango makasi et surtout pona message ya ndeko Richard Delarive to féliciter ye makasi pe tolobi ete tokosala nyonso par tous les moyens message na yo oyo tokotinda yango na epai ya coordonnateur ya Lingala Facile monsieur Zakari Bababaswe ameka kolekisa yango po ete bato ya Congo bayeba pete ezali kaka na bakongolais nyonso to na badiaspora congolaise nyonso te awa na poto bango nde bazali bato oyo bazali kosala kikulu na poto te bato oyo mpe balingi baide ya Joseph Kabila badiaspora oyo mpe balingi kosoutenir Joseph Kabila bazali yango na balobi ete bandi kobima na silence balingi kozala lisusu na kati na silence te bakomi bimisa bandeko babolingo tokoyebisa na bino ete il faut tobima na kati na bozoba oyo bato oyo bazali komemela biso bandeko babanda depuis 2001 kaka na likambo ya bafemme violée bana mboka banini balit na bango ti baye kosalela bino mwa likambo moko ya lokuta oyo basalaki makambo ya dongo bosala bacotisation ale ye mpe ngwanda na bapeti na ye balibita banani oyo boyebi kaka bakolekte bambongo ya bato 750 000 livres sterling bazwi mbongo wana bamela yango place ekenda mpe yebana te bato bazali koloba ete tobunda mpo na mboka me tala kaka balider yango bakomi komela lisusu bakongolais oyo bazali koloba ete tobunda mpo na mboka alors bandeko ifo bomituna eske bato ya boye nde bakokende kopesa biso solution kuna na Congo awa kuti na poto baza koescroquer biso baza koyiba nde na poto na Congo kuna nde bakopesa solution bandeko botika koreve même papa Etienne Tshisekedi ye moko tango ye aza kosala tourner na ye mpona kokolekte bambongo ya mabonza kozwa mo bamike na ye ayebi eloko nini aza kosala me ye moko na kati ya motema ayebi ke likambo eza te yango wana aza kokosa soki Joseph Kabila aleki ezali kaka par tricherie me bandeko oyebi ke place wana na ye komona ete na moto yango baza kobenga ye docteur nalobi me docteur oyo akoki koraisonne boye ndenge nini bino moko boza komona ndenge nini kuna na Congo population elingi Joseph Kabila bomoni kutu ndenge mama Olive Lembe asali kaka mwa tourner na ye privé na Équateur botala ndenge population esutuki ndenge bato baza kolela Joseph Kabila ebongo ye awa lobi ke soki Joseph Kabila aleki ezali batricherie vraiment naza koregrete mingi na comportement ya balider yango bakomi kaka lokuta bango nyonso oyo eza kaka mpo ete Mobutu akei bambongo na bango esili bakomi balokuta boye mais ntango bakosaki biso nzambe asa bimisi biso na nzungu sikoyo tokomi bato oyo ntango balobi likambo toverifie toyebi soki ya solo bien lokuta ntango oyo ezali lisusu ntango bakoki kokosa biso te yango na ntango oyo tozali koloba ete tozali kosoutenir bandeko mibali oyo na France oyo basalisi association na bango oyo balobi ete bazali kosoutenir baide ya Joseph Kabila vraiment ezali esengo mingi mpe na banzi ete bandeko basima ya mikolo nde bokomona tokotiela bino bazali kotalisa bino bareunion na bango ya minene oyo bakosala na mikolo ekoya mpona kolakisa ete bango bazali kosoutenir baide ya kitoko oyo bakonzi na biso ya mboka bazali kosala balobi ete balingi kikuluna te balingi makambo ya bozoba te mpe ete bamoni ete baopposant congolais mingi ya na poto bakosi bato ebele
pe bango moko bazali ko batela bomoi na bango bazali ko linga ko tia ba vie ya bato mosusu en danger nde yango na balobi ete non 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 3 fois non balobi ete balingi lisusu ko soutenir ba makambo ya bakuluna ya potote o ba combattant o boye balobi balingi yango te bango balobi ba ko soutenir idée ya malamu ya Joseph Kabila Kabange. Mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai lisusu maloba. Bandeko congolais pe bandeko congolaise kaka ndenge tozali koyebisa na bino ete bato mingi awa na poto bakomi kolemba bakomi komona ete bazali manipulé na kati na ba mwa groupe ya bato moko o bazali koyela bango na kombo o bo soutenir moto boye o bo sala boye pe bazali ko manipuler bango pe bandeko mosusu balobi ete ndenge tango bakendeki na Congo makambo oyo bamonaki baye komona ete na tango Mobutu azalaki na sikoyo en tout cas balobi ete Joseph Kabila na gouvernement na ye ya solo penza bazali kosala pe bato mingi bazali na esengo komona ete ndenge nini gouvernement ya les rais bazali ko soutenir ba peuple congolais na tango bazali na ba problème balobi ete makambo oyo batikalaka komona yango te mais ezali kosala bango esengo mingi pe balobi ete nzambe akumisa mapoye likambo ya boye ba makanisi ya boye ezala kaka tango nyonso na kati na bakonzi na biso pe bango balobi ete bazali kondima ete Joseph Kabila a doublé mandat na ye olie ya kozala kaka na kati na bozoba na kati na ko reve nzokande bato oyo tango bazali koyela biso ba makambo mosusu ya bozoba ya koloba n'importe quoi Joseph Kabila azali président oyo ye kuna na Congo azali kotonga azali ko sala makambo ya minene me bato mosusu bazali koya pona ete balalisa biso pongi ezali pasi mingi pe mawa po ete okomona batata minene bazali koluka bana ya bato mosusu mpona kokosa bango bokende bosala boye ya bango bana na bango bazwi babombi bango na bandako po ete bayebi ete danger ezali kuna ekoki kopesa liwa me oyo bango bana babombi bango bino nde bozali kobima ngulungulu bandeko yango na omoni ete bandeko oyo ya association des ressortissants congolais des soutiens des idées de Joseph Kabila bandeko ya France balobaki ete bango bakotikala lisusu indifférent te balobi ete il faut batombola mongongo na bango pe balakisa ete ezali kaka te na bakongolais nyonso to bazali na France nde bango nde bazali kosoutenir idée ya bakuluna oyo ya France bango balobi ete bango bazali bato oyo bazali kosoutenir ba idée ya Joseph Kabila Kabange pe balobi ete bakotombola mongongo na bango mpona kolakisa ete président de la République azali kaka président de la République ebongi na biso to respecter ye voilà maloba ya malamu oyo bandeko ya Congo oyo bavandi kuna na France bato mito ezali kosala nde basili kotinda mpona koloba ete bango balobi ete na makambo etali kuluna balobi ete non 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 3 fois non wana nde ezalaki ete message oyo bandeko oyo ya France basili kotindela biso oyo ya association des ressortissants congolais des soutiens des idées de Joseph Kabila Kabange nde basilaki kotindela biso po ete tomeka kolekisa yango pe tosengi na bino bandeko ete tozali kozela lisusu ba image na bino oyo bokotinda ya réunion na bino oyo bokosala po ete ezali makambo ya malamu mpona kopesa enseignement monene na bakongolais oyo nano bazali kolala pongi nano bakomprendre te ete ke mboka na biso wana ezali kosenga ete congolais nyonso tu apesa implice tosangana topesa na maboko mpo ete mboka ekende liboso yango na ntango oyo ete tokozanga te kopesa pe bandeko na biso bakongolais mbote mingi oyo bazali kosoutenir baide ya malamu mpona mboka na biso topesi mbote mingi na ndeko na biso Kitoko Soumaïli Grigno King of Fizi topesi yo bambote mingi na ba message oyo silaki kokomela biso topesi yo bambote mingi esika ozali ndeko Kitoko Soumaïli Grigno King of Fizi topesi yo bambote ya mingi topesi pe bambote mingi na ndeko Patrick Kasali un jeune député futur jeune député national pona mboka na biso topesi yo bambote esika ozali topesi pe bambote mingi na ndeko Jibril Ifela oyo azali moto oyo azali tango nyonso tu ko soutenir biso pe na ba idée ya malamu pona oyo etali Radio Zumel 1000
topesi mpe na ndeko mwasi ser na biso ser ya kilo ser ya poa na nkombo ya ndeko Marie-Jo Kalema oyo avandi bongo mpe na mboka France. Topesi ye mpe bambote, topesi mpe bambote mingi na ndeko mwasi Lorraine mi oyo avandi mpe na mboka France. Topesi yo bambote mingi mpe tozali kosenga ete Nzambe apesa yo makasi, apesa yo courage. Toyebi ete outaki koperdre grande sœur na yo, ozali na pasi na motema, me toyebi ete na nzela ya losambo nde Nzambe akoki kopesa yo makasi. Zala yika kaka mpiko na losambo mpe toyebi ete Nzambe akosimba motema na yo po ete pasi oyo topota oyo ozali na yango ebanda kokauka malembe po ete ezali makambo eyaka po ezali nzela na biso nyonso, me tokosenga ete na nzela ya losambo nde okomona ete kimia ekozala na kati na motema na yo. Topesi mpe mbote mingi na ndeko mwasi Sylvie Nzadi, topesi mpe mbote na ndeko mwasi Vrai Chéri, mpe topesi mbote na bandeko misusu oyo batikali bozali ebele. Topesi bino nyonso bambote baauditeur ya Radio Zumel 1000, tobosani bino te, topesi bino bambote ya mingi mpe bandeko ndenge bosengaki na biso bolobi ete tozalaka na bitidi ete soki tosali émission tozangaka kopesa mpe ba auditeur na biso mbote te, yango tolobi ete na tango oyo ndenge tozwi deja message na bino tokobanda sikoyo kopesa bambote na ba auditeur na biso na ndenge bokomeli biso bolimbisa biso soki tozalaki na aptitude ya kopesa surtout bambote mingi na ba auditeur te. Mais tozwi sikoyo likanisi ete à chaque fois soki tosali émission tokobanda kopase ba message na biso na ba auditeur na biso oyo ya Radio Zumel 1000 oyo bazali ko soutenir biso na kati na makomi na bango pe tobosani te. Na tango oyo tozali pe kopesa mbote mingi na président na biso de la République Joseph Kabila Kabangele rais, topesi yo bambote mingi koba kaka yika piko kende liboso Nzambe ya kotia yo maboko. Toyebi ete biso pe ba peuple oyo tolingi yo tozali tango nyonso sima na yo pe tozali kobwaka mabolongo tango nyonso tukobondela pona bomoto na yo Nzambe ya simba yo. Pe topesi lisusu bambote epai ya première dame na biso mama Olive Lembe, tozali kobondela mingi pe pona yo Nzambe ya simba yo, Nzambe ya batela yo po ete bokende se liboso po ete lobi ozala kaka na makanisi oyo ya kitoko oyo ozali na yango pe banguna nyonso to bato mabe oyo bazali kolinga ete koya kolinga kosala bino mabe, Nzambe apesa bango nzela te pe Nzambe alakisa bango nzela mosusu esika chemin oyo bango bazali koluka po ete basala bino mabe, Nzambe a détourner chemin na bango akende kobwaka bango bisika bikauka. Bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana mpona ko présenter na ba auditeur na biso comme émission pe nazalingaki na bosana na pesi pe ba ministre nyonso tu ya le rais mbote mingi mpona mosala makasi yo bozali kosala mpona mboka na biso ya RDC. na pesi bino nyonso tu bambote pe nasengi ete kimia na Nzambe ezala kati na bino pe Nzambe apesa bino intelligence ya mingi pe sagesse ya mingi po ete oyo bozali kosala ezali mokumba monene mpona mboka na biso RDC. Bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci. bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.